001 quoi. Nyonso banda awa internet awa. Facebook awa, Google awa. Donc Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Congo, Randé le Bel Ouata. Mais pour notre people, Baptiste tout, Bangini. Moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Ndé. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambete, Moboulou. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Ndé. Batou Moussousou Batalinga, Mengana Talibangote, Po Etalingate, Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindu. C'est de où à où, c'est de là à là, ça bouge pas. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est là ce que ça Raph Ngindu. Congo Promo. Congo Promo qui t'orcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Babunda na nango. Ce qui est toujours na Boston on a Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 c'est tout. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission Qu'est dit l'invité? Une émission qui vous donne des actualités comme pas l'idée. Alors, mesdames et messieurs, comme d'habitude, aujourd'hui, nous avons le réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore dans un nouveau numéro parce que aujourd'hui, ça va encore faire très mal, mesdames et messieurs. Vous êtes dans www.congopromotv5.com et je suis toujours le jeune Nondi, votre humble serviteur. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, comme d'habitude, je vais recevoir encore un jeune bourré de talent. Vous allez le découvrir. C'est je pourrais dire un ancien où il reste encore dans la famille musicale de Félix Ouazekwa, le Cultura Pays Vie. Il va devoir nous parler de sa carrière. Mesdames et messieurs, c'est un animateur de talent. Il est dans House Music. Il s'agit là, mesdames et messieurs, de Cascadeur. Il va devoir parler de sa carrière musicale. Il va devoir répondre dans beaucoup de questions que les téléspectateurs ou les internautes m'ont demandé, mesdames et messieurs, par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Cascadeur, l'un de jeune talentueux de la République démocratique du Congo qui séjourne encore ici en Angola comme le jeune Nondi. Il est là avec moi, très bien habillé, il est beau, comme il est charismatique. Cascadeur, ça va? Ouais, ça va très bien. Bonjour, bon dia, bon tard, bon nuit. Ça va quoi. Alors, Cascadeur, Ozali, parmi les jeunes qui ont évolué dans le Angola, Lelo, est-ce que tu permets Yako Solo la nyonso na kati émission na biso qui dit l'invité sauf rien? Ouais, ce qui est à Moussa na biso, donc il faut solo là, donc ton solo la nyonso na o isa qui te to solo là, to bakisang. Ok, mesdames et messieurs, je vous promets que ça va faire très mal. Alors, laissez-moi, mesdames et messieurs, remercier d'abord Bastaf Oyo et Salaka, le jeune Nondi. Je vais commencer comme ça à remercier mon boss depuis Boston, Raph Ngindu, le patron de le jeune Nondi, journaliste et à Bogart. Donc, est-ce qu'il y a un poudreté? Bon. Mesdames et messieurs, na Cascal les alara na salon de coiffure moko ou salara que le jeune Nondi abimana moi bastema ibo, c'est-à-dire salon Yannick Mavungu, jeune garçon moro ya bien na taille à Jésus. Donc salon Yannick Mavungu. Je remercie aussi Jotapé, Patrick Dival, Cédric Teka, merci pour la caméra de l'Européen, c'est que le jeune Nondi. Merci beaucoup na maison Mandela Bet vidéo. Donc ndé bozomo na image parce que le jeune Nondi a outi kozwa contrat ya sika. Donc tant musala les osala mais il faut ba contrat et ba kisama. Les irréguliers Fobotika la Rakuna, ici on va travailler et trouver maman sur le surtout dans le sus coutume Lola Nakibolelo. Merci beaucoup na les cordons Sims bourrés
de la matière musicale. Donc dans cette émission, mesdames et messieurs, borozwa cours ya musique. On va nous expliquer bino petit à petit nini nango musique etambolaka. Alors mesdames et messieurs, derrière la caméra, Cordon Sim Sazali, Francis P. Azali, Baosala, Denge Mouninga Nangai, Papimbo Malobara Mayele, le plus Mayele. Nous avons, nous ne pouvons pas aller très loin sans que te remercier Banderonio, surtout Bazali Banda Yamba, Mbo Kanabiso Angola. Il s'agit là de Masaki Dirikeza, depuis Namibia, Yazalrana, Fiston Mavukeza, Banderonabiso à Namibia. Merci, Bozela. Toujours les jeunes non dit journalistes et à Bogar en Afrique d'ici Tozana Blaise Kalati le millionnaire de Badebagno surtout Bazosa la Touché Bangonase Papi Kimia cheval blanc merci beaucoup et puis Idanfou cheval blanc femme d'affaires la Dishengan Wana Bandeko Obazo Simba les jeunes non dit pourquoi pas na Gelor Kumberto le silencieux pratiquant. Alors mesdames et messieurs, comprenez que Cascadeur en dehors, il y a musique congolaise, Cascadeur Azosa la house music. Alors, j'aimerais expliquer une chose avant de continuer l'émission à Bissom. Afro music, house music, ezali na origine nango oyo eutela parce que eloko nyonso surtout na vie ezalaka na ba origine nango. Par exemple, ce lobby caméra DSLR. Origine ya DSLR zaki wapi euta nani nyango zalaki na idée ya ko créer DSLR ezali lelo tozomona mututu azana besoin kosimba caméra DSLR par rapport ya qualité ya image nango. Alors origine ya DSLR eza nini eza ndenge moko na house music o Cascadeur azosala partout en Afrique. Bazana house music na bango. Merci beaucoup. Je crois que matière oyo les cordons Sims nde akoki ko expliquer ngo mieux que ngai mena kata émission oyo chaque fois j'aurai une explicatif na oyeba nini ya kopesa bino na Angola awa bazana musique de base na bango ezalaka semba na kuduru. Alors semba na kuduru modernisé yango bangolais babengi yango afro house music ya Angola babengango afro music non c'est là cordon afro house afro house. Ok, il y a les mélange. Ok, c'est bon, tu continues. Ok, donc na Angola awa afro music na bango eza mélangé na kuduru na semba, c'est-à-dire la même musique semba na kuduru mais ba moderniser yango avec la beat ya afro music oyo origine nango ezali na Afrique du Sud nde bangolais ba doté yango babakisi kaka origine na bango muki yango nde babenga yango afro music awa na kati ya Angola, afro house na kati ya Angola. Na République démocratique du Congo afro music ba mélanger yango na rumba typique yango mona ba tlorola ba innocent balume bazosala ba fiston depuis la République démocratique du Congo bazosala na Côte d'Ivoire ba mélanger afro music na coupé décalé et puis si afro modernisé na Cameroun bango bazo mélanger afro music na makossa. Donc makossa civilisé yaonde babengi yango afro music kuna na Cameroun yaonde bazosala et puis na Nigeria afrobeat. Donc afrobeat ezali musique oyo origine nigériane mais babakisi yango na afro music oyo bazwi yango na kati ya Afrique du Sud du côté ni yango bazosala musique ya bazulu. Alors mesdames et messieurs, Cascadeur na Angola awa bazosala afro music tolinga tosola na Cascadeur a expliqué biso carrière na ye. Pourquoi azo continuer pas à Félix Oazekwate azo sala afro music idée et a sala afro music et où tu as pi tout à l'heure dans cette émission que dit l'invité. Alors laissez-moi comme ça remercier Fania Lopez, héritier Voima Azali patrouille congolaise, JC Moudiaban Toupé Mogo congolaise, Tozana Cascadeur déjà. Où en sommes-nous na carrière musicale na yo? Tu étais chez Félix Oazekwa, les lots n'angolozo c'est la afro music. Carrière ne soukinde ni na culture pays.
Ouais, carrière nanga ils a bien avant le ballon on la chapeau. Surtout là bas en respect. Ils attendent quitte ça. Na moi lunette peut ça bien. Bat balela mis na fort là on la sous lunette. Ils a panique. Na on la vestiment. Carrière nanga zo kene pina très bien non peut sous quitter au sous katina lola. Pour moi que chaque fois musique ils ont développé, chaque fois ba style la musique ils ont bima butu moi. Donc ils a passé pour carrière et si la to et par rare. Donc tu continuer carrière tina lola. Tu continuer carrière tina lola mais et pas à Félix Oisé quoi. C'est là on a poussé dans mon mouké. Et pas à Félix Oisé quoi. Oza to oza lisouté. Bon on est équipe en nene. Les équipes où ils ont qui le groupe à Michael Jackson. Félix Oisé quoi. Azali star. Bisson est ce qu'on doit leader. Bateau de rap mais là bon on est un leader. Oisé quoi, à la leader, t'as star. Donc il saute leader au comparé na battu belé. Donc na bien star pour parce que Azan Demolo Michael Jackson, cascadeur leader. Donc carrière n'a pas Oisé qu'on a le mois t'es il on a sali kuna. Ils orchestre ngai. Yemoro après ça loi, ceux qui au longwe. Wana ndé ma bio côté orchestre msusu. Mais ceux qu'on a voyage. Tout ça mamno msusu. Aux rapport qu'il serait ça groupe ya mnene. Ils a groupe bimisa ba leader ya ndenge ti lezo bimisa. Yeti nani? Ba Joyce Diena ba donc ba sebele. So na tanga tangira Joyce Diena, Joyce Diena 42 mtuto yebi nani lisusa bimazo sa carrière peto betele mabo. Ba bishuka bazali ba tobele sa muta Zara wapi? Azana na Paris muta sa na gaz na ye. On sait quand deux misa ba leader le loté. Muta tout ce qu'on a na gaz na ye. On s'en comprend. Donc so na bi Joyce pour te bele ba bi que Joyce Diena artiste avant j'en ba mi. Ye 42 mtuto yebi yeso tie moi ebelo mona teke romoko sabiso batutu ba yebi que non Félix Oisé quoi lelo il faut to betela maboko ka pa ya Joyce pour to betele maboko ka pour na Joyce donc tango tanga ebelo wana romoko sabiso na non attends ebele te parce que sur moni na équipe nationale au moins attends sur des personnes ba rocha bi équipe mo me gagner donc ba qu'il sera ba leader ba sebele ye par contre attends sur marka kibi a gagner comprendre que est leader des cascadeurs na marqué ba bi ebele donc leader même que eza international ya moni que na bi que moi na tanga ba combo e ba tournois tout ezati yo siko ozato ozati nga za qu'il sera ti lelo mais na sa ba entreprise na on ça la même président ayebi azaki ana Luanda ba tutu ba mona ki cascadeur a matin na podium na boaki na ye na beti son orchestre na ngai moko donc to matin na podium eza facilité que leader mo roza mte amala mo ministère mo bo betara na orchestre mo bo ina pays étranger et azana groupe na ye mobimba ba betara na musique international afro house mais leader ngo ayesu na pays mais abengi ministère na ye akoti pe na micro amati na podium abwaki na ba ministère na ngai na sisi tokiti musique ya Oisé que bandisi suna mati sous na bwaki na animation au monde keza ba valeur mo benga international ministère mo kote na sala ministère wana nyoso tu ozolingaka o profiter na mutema malamu ya Oisé quoi na ebite leader nini yango na Congo wera héritier senga asala album ti comité on asala album ba problème fali pour pendant mo lelo ti lelo za na mise en disponibilité d'abord profiter na mitema malamu ba chef na bino bo sala makambo pour lelo après et comme ba problème non ils ont problème de ça route promotion so ba promotion na ya Oisé quoi pour so moni nga outi promotion ngo misaleli ngo na culture to sala ngo libanda culture pour na international cascadeur az international na culture pe na zara international so bi na zara ki ya mabe na zati lelo international il y a un moni qui est dans le bloc où les international monstre à permettre parce que sauter bien en Congo babeta house la musique ils ont bêta maintenant na Afrique Sud Angola Nigeria cascadeur c'est quoi ce bunda na house ils a facilité moi ça c'est na que ils a monstre holding on pas dit que petit nae a ça fait promotion so ba tourner wala mais c'est nan ya Oisé quoi bana ba Congo ba bidaki ya Oisé quoi mais bana ba ngole pe wala musicien nani ya Oisé quoi ah o akimara Bercy non nga okima Bercy te mais panza na sango biso tuto ebi ke tango Bercy azo vibrer wana yo bia moto no kokangote na longwana ngana ya Angola pona sala afro
wana bafani oyo balobi bongo mpo na yebi ke journaliste aza moto azoloba makambo oyo bafani bazoloba bafani oyo balobi bongo mpo bayebi te oyo ayebi histoire yebi ke Bercy jamais akoki kokimisa Cascadeur mpe Bercy alongwa atikanga na Kilsera ntango azwaka problème bato bayebi ke Bercy akufa nayebi te so oyoka lisolo ke Bercy akufa si nayoka mpe lisolo wana nayebi te kokufa yango ya Bercy mpo eleka mpe kaka boye na télévision moto abeta lisolo nango te nasir bato ebele bazala mpe na besoin opesa biso nano explication ya liwa ya Bercy ezalaka na ndenge nini yango bopanza bato sango koluka succès to ndenge nini yango bon omoni mamsuer na carrière na biso musical tona bagene lo monsieur roya mais yo yebi te ke eloko wana ekomemela mpe malheur ekomemela mpe mwa eloko moko ya bonheur to ndeni donc Bercy mwana mambali wana ye ezalaka briske biso tu tovanda toya na rep torepeta côté ya vina bon na ngiringiri toye rep toyebi ke non rep na biso tona problème te en série wana bayoki ke waze kwa bakangi ye na poto mondi ningani waze kwa bakangi ye menzwani bakangaki ye te biso toyebi ke président bayoki obela histoire vraie e kosala sikoyo ke Bercy azalaki na baproblème moko boye na mwasi na ye tama ya problème na mwasi na ye oyo eza bavérité na oloba. Non, je vous permets donc exclusivité na kati ya mission que dit l'invité vérité ya liwa ya Bercy epanzanaka Cascadeur opesa biso. Bon siko ntango ekosala ke babundi na mwasi na ye na baranki na bango ekosala ndeko ya mwasi na ye ya palais bon mwasi na ye ya ndako na kotanga komona ete ye moko akotanga ko. Non, vas-y. Non, mokolo oya donc siko ndenge eza wana ekosala siko ke leki na ya mwasi na ye aza maître aye koluka Bercy tishe bango na ngiringiri akomi nde nini yo ozobeta ser amuta pembe banini tout ça ozomona te ke eza bien te Bercy siko tema alingi show ya one bolit alobi na ye na omelo makila yo bina makila ngam tu se bolit mba moko ti Bercy bolit ya bandi bolit yete do betaka bolit ye pe maître bakangi Bercy ta eluta ta Bercy ba même la pas oki ba père Bercy ko sa kaboli tango mwasi Bercy ye azunde ko na ba kei ba ko za ba soda ba ye po bakanga Bercy a déplacer ki abakuta ki ete bakangi papa bango tango Bercy ko bakangi père na bango aliwa Bercy bandi Bercy mamoko asaini téléphone na ye ba bureau bazalaka na comme ne bongolo petit simple so bongolo mamoko so to bengira bo Bercy akufi et bana à partir à 0h biso to répéter ne lo bito e rep to comme na rep to biso ba ventir tam so sané ba ventir benga ni mama Bercy to yami pena petit wana mende ni ngap na li passe à Bercy ba to benga ngap ni passe na Kilsera ye bisanga vérité que Bercy akufi o Cascadeur na iso basolo akufi pena na bi c'est qu'ils appellent solo biso na Kilsera trop mon lela ani bina ko lela anga ye li passe la nga ye to lela bon e bembeza ba pesa na campus to matati na campus to comme na campus pour moi strasser l'hôpital tous en traitement filé on a des américains ba docteur so ba travailler na campus to kuti docteur qui pia to ende nini tu écoute la Bercy babi akufi ba azoka ki ba yakine awawa siko azi problème yon to écoute là na hôpital na bien ce qui bina eza vrai pena akufi ba fongola liste ya bato bakufa to notala pa comme Bercy zate to benga numéro 17 et les cas sousti ce que moi to ba mona na so mona na te bureau na yewana die personne mona na te numéro kanga misusu chez bango matanga ba lela Bercy akufi ce que moi to répéter so zate biso tout cortège ba ministère to kiti rep to bi bon président to bengi président na poto non des apena boye Bercy akufi bina solo vous comprenez et ko sala ce que pas président koti na banque abimisi la pa ya otinda na kin pona bakunda ministère na akufi to vana bino to yola na matanga to yola na matanga biso to koma erni 0h courir ki na ngiringiri tout la groupe moi so asira ba kolone koma renesika bato Bercy la muki azoya kuna mutabakisi bato na matanga Bercy mutabakisi la muki ya bango ya benga mutabakisi po ya ngi ba soma soma ba romata na podium na ba banzamala repas mutabakisi azoya kuna ba famille ba kimi ba ya ba kimi parce que biso ba musicien gel ba kisi on se robe bien ba biso ba kisi to mona kisa on ta ba musicien to vana ba to Bercy na komina groupe ba tu mi mère na bango ba panzela matanga onini ote na salaire ka bon pa tika papa na ba problème on a ba kanga papa na bango
ya siko père na bango batikaki ye tant bayoki Bercy akufi batiki ye momini ya kimi Angola ya na bakimi Bercy ekobima na butu ya matanga boli na matanga basali café mais abimi susu abimeli bino ezala ndeni. Quelle histoire. Non, mesdames et messieurs. Alors, bon, c'est bon, tu vois que moi, les solos là, sur réaction, il y a un oiseau quoi, l'ongola na culture. Bon, réaction, oh, oiseau quoi, l'ongola, Bercy, ça n'a pas me belé. C'est quoi, one disque comme t'es suki ça. Pour leader à Bengi, moi, on va pas pour amener belé ça dans le mouvement zaté. Mais la tangira oh, yo une question. Leader à Bengi, allô, dans le numéro Bercy. Il y a un leader à Bengi, mais non leader des aboués, n'a pas ça un rapport pour me les cagiboués, mais est-ce qu'on va quitter à Bongola Sosco, c'est quoi, c'est qui est bien té. Yo ça mon bébé, le mouvement, mon bébé, ok, nous va porter au sobet, à babolit, ça porte baso soka, basi mi bali, si quoi, Jesus, ok, baso au koufi, au koufi, au koufi personne. Est-ce que Tinde Balouara qui Bercy a ravoyé, yo pour confirmer ça? Bon. Qu'il faut une aïe birara na oyo confirmant au temera o ba bon bramo ba yebi ngana moneka musicien simple comme cascadeur musicien ko bunda na banzela bro sui yo il faut qualifier Bercy ou qualifier nani. Bon Bercy dans la théâtre mais c'est déjà que ko bunda so anzela ta bunda souste ayo ka cascadeur moi te nataki ko yebse na biyo yaya yo so comprendre nini aussi olati capitaine on a lati sur yango o bili mtala itingango yo uti na orchestre munene ya waze kwa ya Michael Jackson d'Afrique bili pa uti na orchestre munene ya Werason bande mo na waze kwa ba leader ou ba misa ba leader siko yo ke le basusu ke bili lati sur brassard sur ta animateur lokola yo le au col au moins que au monde bien été ailleurs aux raison ya masala ngapo to so ba kuzut maman l'équipe d'une émission a tout mis maman nigno brassard a tout mis on prend la cascadeur ngam boy tata mabo c'est là bombu nini ngo yo bila ko la tso brassard ala tangande ni brassard Zambe na bino ya animation mutuboto ebika créer ba histoire rebelle na musique ya Congo côté animation c'est Bill Clinton. Tant ozo pesa batu ba brassard zo la kisaka zo reconnaître que petit on dem taro côté do abenga azara ibenge na bino. Soit la alati au brassard yo monyango mabe. Non, moi il va brassard monsieur ezali c'est brassard na bango valeur. C'est brassard moi ezaki le risque cascadeur na animation na bois qui bien. Siko exemple compagnie mo boye pesa cadeau mais to ba Alexandre et pas Bill comme ça et à la c'est on dit la rabalade ça ba médaille dans ba équipe on a différent. Mais ce qu'on peut outil na entreprise ya Bill Clinton Kalonji. Si on a une équipe na été na entreprise na tala tanga basande. Entreprise linga pesa on linga en entreprise. On est différent. Osoma qui entreprise mon boye et hier le but opesi bino trophée oyo pour la musique na bino et bien na kora yozo boy ya Bill Clinton na boye te na boyi makambo na ye ya kolati sa brassard na boye te na boyi yango azana qualité yo lati mtu brassard te ngolo qualité na eroko masoki bapesi ministère mo be trophée ba bina yake na trophée pe ro bila sana salle zo kasi pesa ye wana za différent mais que ye mo avani ba na TV na la tika cascadeur brassard pour ngani nzambe wa animateur ke ba ko comparer mutu na nzambe te le ko ngana créer na miniso ya za ngote est-ce que ya zo créer le roi cascadeur moi qui a créé bon te ozo comprendre moi ki wana comme idée ko se comparer na Bill Clinton cascadeur on se comparer na Bill Clinton comparaison ezamabe batu ne ba comparera ba ministère comme boy ya Bill Clinton na le bin de vérité ko boy ezalo ko ake ngana leki na za danger tango lo ba ke ba créer yozo créer bila zo créer on a minute te wana lo ba nino leki mbala non on ngana on créer pour yo bika za nzambe ce qu'on a nzambe on ngana on kanisa minute ya on kanisa te do on a bika on ngana on créer ya ye bien otende ni na benga za nzambe ya ba animateur non moi na vie moto amataka akitaka Clinton minute za okita na niveau international za okita ye bien ote so bimika angola ko motambola tuna ba shong bil ba bi teme so tunga cascadeur o kapina ke papa était grande so moi point ni na bike bili aza okita mungongo na eza bien
Sosko a commis ce qu'on a créé ça maintenant ma casse pour mi pesi trombo ya brassard nganza ba animateur mais zona za pêcher côté distraction ce qu'on allait faire la fin de pena a raisonner lo ni na rosala ni sa bloka beta ou meke serana za kana mambate pas fait na biso rason tu baloba ni babeni lo wakadisha kikunimanto kwa chini wakadisha balunda antulonda mushindo omona baserana ba inspiration na mais le zate le zakaka ngainde papa nzambe omende distraction ya on ça na bika côté na mamba fa est quoi chap na esprit le rwanda bangolais ba beta ba mise bangolais ba américain moi mise bima moi c'est quoi trop mais rofinga mise morte mais a obenga écoute na concert na ya obeta yepe ya ko beta ozomona. Ok, merci beaucoup Cascadeur. To kitaki na kati ya Amina ngai Lutula Fernandez akitaki na répétition na yo atalaki ndenge répétaka na ba jeune na yo ozo encadrer comme ça to senga Francis a balancer biso image wana total ndenge ozo répéter puis na ba intervention ya bandero ba rotala yo et to zonga lisusu poto continuer na émission si Francis parle le même langage avec Raf Ngindo na Boston balancer biso ra élément wana comme ça to revenir na émission na biso qui dit l'invité toujours Lolana Kibolelo dégâts. Vamos,
Caracatata. Total. YMCMB. Aqui internacional. Cascadeur. Voilà. Cascadeur é muito bonito. Lumana comigo. Eu sou muito bonito. Lumana, moça, é muito bonita. I'm going. I'm tired. I'm going. I'm tired. Toma. Mana moça não fala nada já. tokomeka un peu kosola na batu na ye bapeti na travaillera na bango donc na kati ya orchestre na ye nde kaka ezalaka balobi ben lokesa moto amongo na kati ya lwanda ben lokesa moto ata mwana bamituka mine solo so bomoi lutula telemi lutula mine na kati ya lwanda orule na mwa karabia donc c'est ben lokesa na bayanik mafumo basala solo na kati ya lwanda donc c'est ça tomeka un peu kosola na bango bono eti mondei. Boa noite. Como te chama? Dolepi. Tá tudo bem, saúde? Tá tudo bem, saúde também tá boa. Yeah, aqui o trabalho tá correndo como? Tá correndo tudo bem. E você tá aqui há quanto tempo com o Cascadeiro? 2 anos. 2 anos aqui? Sim. E ele fica com vocês aqui como? Nós chegamos todos na mesma hora do ensaio. Ele fica conosco a ver os toques, como é que as falhas, como é que vai o ensaio. Vos ajuda também? Também nos ajuda. Sim, ajuda nos pormenores que faltam na dança. Tá fixe. Você pode fazer uma coisa aí para mostrar mesmo no povo que tá assistindo agora? Donc, je ne sais pas, tu vas péter ta musique. Yeah. Donc, nous sommes en train de continuer toujours. Boa noite, minha fofa, minha linda. Como te chama? Samara. Saúde, tá boa? Tá. Moras aonde? Aqui mesmo. E você também é uma bailarina do Cascadeiro? Sim. Tá aqui há quantos tempos? Esse mês. Esse mês mesmo? Você ainda é nova? Sim. Como é que você tá vendo o trabalho aqui? Tá bem. O trabalho tá andando bem? Tá. O Cascadeiro também vos ajuda também qualquer coisa? Nos ajuda. Um dinheiro de táxi, uma água, gasosa? Sim. Você pode fazer uma coisa aqui, um bailarinho assim, baila um pouco. Ei, jamais vu. Muito obrigado, hein? Sim. Donc nous sommes toujours en train de continuer avec le groupe du Cascadeur. Tosololi koto toke desikona. Tosololi toujours koto yo. Boa noite, minha linda. Boa noite, sim. Saúde, tá boa? Tá boa. Vida tá andando muito bem? Tá sim. Como te chama? Mariana. Moras aonde? Aqui em Luanda? Sim. Que bairro? Rua dos Franceses. E aqui o trabalho tá andando como? Tá correndo como ao lado do Cascadeiro? Tá correndo muito bem, porque ele nos ajuda a fazer coisas mais importantes, nos ajuda a ter mais espírito no ensaio. Yeah. Você tá aqui há quantos meses, quantos anos? Você tá aqui ao lado do Cascadeiro? Tô há 2 anos e 10 meses aqui. 2 anos e 2 meses aqui? Sim. Você tem trabalho mesmo aí? Sim, tenho. Uma boa formação? Sim, tenho. Mas me mostra então a tua formação, dá um quebra-quebra da batalha aqui. Dá mal. Muito obrigado. Donc, nous sommes toujours en train de continuer, nous sommes toujours en train d'évoluer. Boa noite. Boa noite, sim. Tá tudo bem? Sim, tudo bem. Saúde, fixe? Sim, fixe. A vida tá andando muito bem? Sim, tá andando muito. O coração tá batendo? Sim, tá batendo, sim. Tô a te ver com muita vivacidade. Sim, você baila bem, hein? Sim, tem que ser. Como é que é o trabalho aqui ao lado do Cascadeiro? Tá andando como? O trabalho aqui com o Cascadeiro tá correndo tudo bem, porque ele nos ajuda em algo, em nossa falha, no esquema, em tudo. Ele anda dá mesmo uma formação, boa formação? Sim, dá uma formação básica. Mas você tem que falar um coche de dingala, vou gostar. Não, infelizmente não sei. Mas tem que aprender. Sim, vou aprender já com ele. Já fez. Você baila bem? Dá um toque aqui.
Donc nous sommes toujours en train de continuer. Nous sommes toujours en train de continuer avec le danseur de cascadeur. Tout sur ce qu'on a jeune homme au Plaza. Donc balobi ba petit portugais. Donc il a le portugais dans net na film. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tá tudo fixe? Tudo fecho, todo. Tá tudo fixe como? Tudo bem fecho. Coração tá batendo. Tá no lugar. Saúde bem fixe. Tá bem fecho. E você, como é que chama? Chocolate. Chocolate. Yeah, donc chocolate, moi on a le chocolate, comme on est là, hein? Chocolat chaud. Voilà. Chocolate, tá aqui há quantos meses, quantos anos aqui ao lado do Cascadeiro? Eu praticamente faço 4 anos no grupo do Cascadeira. Tá muita carga esse ano. Já não podemos mais parar porque começamos para não parar. O trabalho então está a correr como? O trabalho está a correr bem. Ele anda a vos dar também qualquer coisa aí? Sim, ele dá qualquer coisa, dá muito mais, ela tá. Formação também, saber cantar e dançar? É isto tudo que nós aprendemos. Tá fixe. Você baila bem? Bailo. Então toca aqui. Dá um toque. Esse aqui é o chocolate, baila boi. Donc pessoa, bira na macassi. Chocolate, baila muito. Obrigado, é? De nada. Estamos juntos. Okay. Eu sou Joel. Ok. Obrigado. Toujours kaka ndenge tolobaki toza na kati ya répétition esika cascadeur arépétaka tokutanaki mpe na bato moko bazalaki bayaki mpe na répétition comme notre frère Culette ici Ben Mafungu Ben Lokese, et il va aussi nous parler akoyebisa biso ndenge nini namoni musala ya cascadeur ezokendele ndenge nini évolution ya musala toyebi te soki eza première fois na ye aya na répétition ou bien ayaka na ye déjà. Ben Lokese, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne santé. Santé kimia nzamba aobatela kimeza. Ouais, tozana esengo ya kokutana na yo awa esika cascadeur arépétaka. Aza musicien ya wazekwa to sololi na ye alobike alongwe pa wazekwa te aza ko évoluer na ngola mais aza toujours na kati ya culture pays. Mais comment yo oza ko apprécier musala na ye parce que to kutona lieu na ye ya répétition, ce n'est pas un concert mais ça esika o ya sala ka répétition na ye po abimisa liboso batu. On trouver musala ngondenge nini? Bon, merci pour l'opportunité. Nga à part cause de l'assistant dans un bureau. Donc biso mutozarane tout le temps chaque fois et ça facilité pour na yetia commander ngazawa nembozo mona donc aza ko se concentrer il y a trop azo bunda pena il y a trop donc tia comme place za awa donc biso za si m'appelle tia maboko parce que ba soutenir mutu o mona ça n'a pas dans la volonté à évoluer. Nous sommes de la 21e siècle donc toza nouvelle génération. Donc photo 500 bords entre nous deux jeunes photo que le besoin toza apporter appuyer cascadeur même azaki na katia culture pays vie na vena biso waze connaît mais lelo aligna asala nzela na ye donc tozana po nzela wana s'il vous plaît hier alobi alongwe pa waze quoi taza toujours pas waze quoi mais azo évoluer ndena ngola je ne sais pas te hier alobi za moko ya bureau na ye non ozana pona ko soutenir au soutenir le mabete mais au soutenir ne musala il y a bien donc des bonnes choses comme vous avez parlé là. Aza toujours na kitira ou bien azate? Aza toujours na kata culture pays vif na biso waze kwa yemoka yebi aza au courant mais ebi kaza na mwana moko aza kuna mwana na teti alinga bunda ye moko anga ko makamana na makasi na ye moko donc c'est-à-dire ndeke so ba déjà ko pumba mwana ndeke moyo kanga ezate mais abosa na kasala te abosa na mama te papa te donc il reste ma cascadeur ya ngwana eko déjà ko pumbwe amekola donc azo makasa zo kende yango na kati wana biso tozara wana poto soutenir tout ça la fondement tout ça la base donc tout supporter jusqu'à point est-ce que un jour il y a pas nancé la kana comme venez waze quoi. Oui c'est bon, merci beaucoup mon vieux, merci beaucoup, vous aviez très bien parlé. Donc cascadeur, bon chemin toujours, Moussala Malamu. Nous sommes toujours en train de continuer avec 3W Congo Promo TV5. Monde entier mokili mobimba balandarango balobi Sheraf Ngindu grand prêtre nakati ya Boston balobi prêtre de prêtre Raf Ngindu na cadre siko ya émission
Qui dit l'invité? Il y a les jeunes noms du journaliste à Boga. Toujours continuer toujours Moussa les autres qui toujours Kitoko toujours Liboso. Balobi cascadeur n'arrête pas Mboko babia comme le rôle à roi. Poye communauté congolaise, communauté angolaise bazo lingaye. Ah tozane pembeni alobane lingala te. Alobane portugais donc la fona banda de ba portugais. Mamoit, mai grande, boa noite. Boa noite. Como te chama? Glória de Fátima Francisco Gaspar. Vivo na Rua dos Franceses. Eu gosto muito do Cascadeira, eu gosto muito da música dele. Praticamente somos dos grupos também do Cascadeira. Então, gostaria que essa música do Cascadeira vai mais distante, porque nós também vamos ficar a gostar. Então, você aqui no bairro, você mora aqui no mesmo bairro dele ou você mora onde? Vivo no mesmo bairro. Você é vizinha dele? Não, não sou vizinha dele, ele vive mais lá, eu vivo mais aqui. Você gosta da música dele? Gosto da música dele, sou fã da música dele. Donc, alobi, ela fã da Cascadeira. A mamãe pode dar um toque aqui, dar um toque aqui para nós ver que a mamãe gosta da música dele. Ok. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, tout ça toujours na www.congopromotv5.com et puis je signale que cadre plateau Kitoko Oezali na maison Mandela Bete 1 kilo d'or awa na maison au beaucoup de salon de coiffure, beaucoup de maison d'habillement, donc so lingo se sentir léché na parfum Kitoko il faut oya na maison oh. Merci beaucoup na Olga Beauty Collection, la bière de luxe, il y a les jeunes non dit tout continuer émission Cascadeur, on a tout la ndengo repetaka. Déjà c'est bon, on a encouragé, mais zongisa batunanu na ba ancien succès, c'est-à-dire ba cri au bois kana cultura pays vie, oh lelo e fan de sa combo na Cascadeur, comme ce bois qui pas obi combo album wana na nenango. Olobi combo album na anenango, moi je wana après tout continue. Ouais, 2007 t'as qu'à demander les peuples. Na boire qui na deuxième génération qui a demandé les peuples. En 2007, première personne mutaboka en portugais. Mama filho ta preguta mai ta cuisina que ya. Mai disse frejão, afinal carne de cão. Menina que te mandou, me mandou, toquei. Senhora que te mandou, me mandou, que te mandou, me mandou, que te mandou. E assim mete no meu caminho, me mandou. Toquei, vamos. Ale toquei, vamos. Mama filho ta pergunta mai ta cozinha que ya. Mai disse frejão, afinal carne de cão. 2007, que é demais de peuple. Ok, l'on a dit 2007, on a banda portugais. Surtout en 2008, toko ta 2009, dans la chèvre de mes seguins, il a gagné ça qui monde. DJ Risieli boyoma. To tu na match ango combien 1-0. Ye borango poli combien. Kutu tokana ki po bazo a 3-0. Mutoki ya monstre. Maman équipe nationale gagné maman 2-0. Tombo la maman Cascadeur na la chèvre de mes seguins au moins la qui panique mboka yo gagné 2-0 équipe et bimpe album bimpe na semaine wana soko est-ce qu'on a 2000 to comme na 2000 na mémoire nzambe to comme na 2011 au 2011 na ko boy tasco eloko ekangaka ba animateur nyonso tout inda kaka toke alekangaye betaye te guruma inda kamabe wana likelele like somba nini bayaya nike to tumba tani badoseka like somba nini ba mama likelele voilà na 2011 osomona te okoma na 2012 te ko sala oh là là oh là là là, na ba ko bandel tisuka ta ba ni mateba ze belé na keltira. Moma est-ce que Cascadeur baki je n'ai que bandel tisuka na banon na jambo sana mama
jambo jambo yenu ale simba toke oh mache chekitira pe hivi yango yo mache chekitira pe hivi yango yo dans sisi wana na ruya monstre simba etikanga kombo yu bayaya tobongisa mbati nukombo yu orwana pesa kayo sambati simba etikanga kasi esa mission nga bona boka loka batu ndenge ni osomwa mabloko siko ke laksa ke batu place bazaba oseka ba esa mission nene na ko longwa na mama portugais kechope na drume agora nova dança che papa ta folle mama ola so falenta we papa ta folle mama ola so allez i chicken i falenta au moins on a plateau pour enfants en tout cas alors merci beaucoup comprenez que nous sommes avec Cascadeur donc artiste il faut qu'on s'exprime mais Cascadeur et là on m'aurait posé des faux temps au boaka ils ont incité à tout yango. Est-ce que vous êtes d'accord nangai que au bandé que travailler ma casse mais visibilité ça qui moins. Naza d'accord t'es pas parce que ba crio tout na ba ki ba to ba yebi yango. Ba to ba yebi mais elongo mo tenga la tunyo na boro pesa rayo visibilité par rapport to ba no mo na ba Bercy mwana to masana msubo travailler na wana comment ça Eclipse. Donc tant Eclipse on les katobi que Eclipse ya nani mais par contre na ba bloro zo sala et image na eza makasi te par rapport ya ba bloro zo bimis image ya makasi t'entends big image ya makasi veut dire quoi c'est un Cascadeur to eza télévision te toke malembe Cascadeur zo leka na nzela Bercy pas zo leka na nzela ba Holanda nan bot balanda Cascadeur balandi Bercy oh tout na mutu nyonso na rap na Congo na Afrique même awa yemo ko mona ke uma benake Cascadeur so l'équipe papa mama na Angola mazo ganga bon siko na niveau kini za ndeni na kini kuna mona na papa mateke na robima boyo ba mona nga ba obela nga pona ngoleza ba robelo me ba beto matolote mon qui est différent mais qui robi marabemi c'est ba kangi belé donc maman ça m'a trop pour la Cascadeur donc ba fan o ba lo ba bon pona bi ke yote mto lo ba ça ba fan ba lo ba. Merci beaucoup Cascadeur si qu'on Angola afrobeat afro music afro house aussi évolué déjà au sali album ou soit aux olingando sala album na ça déjà album dans un studio donc il a ça des albums Alex Fumosi baebi ba on est mazo soutenir ngai Alex Fumosi agaram to kinde kuna na pana na yo ma to kuta ba on est mazo ba simbi album oyo ba Sylvain Bia ba simbi album oyo donc na ça d'album na comme déjà na 10 house donc ils sont ngandé si 5 pour ça la 15 house beta album à 15 titres donc 15 titres ana ils a to mélanger tocha viola tocha house tocha kudur tocha ba style ebele na katsuana na 15 titres ana nyonso. OK producteur azate car ndeng ba soutenir musicien lemba producteur te le na ba producteur na ngai ezali si Bogard Junior Noble Francisco Noble bu yopo yote Cascadeur nana posa be concert kuna moi to da na minute yo nana ngo soutenir à produire album na yo bon na minute oyo muta à soutenir ba sebele donc ko produire producteur azara moko Alex Fumosi hymne national. OK, merci beaucoup Alex Fumosi hymne national mais moi ba featuring ezana bande o msunet ba mestre dangi ba bebush kikuya ya ba featuring ezali ezaya makasi tout ça là ba featuring ya ba concert biso ba mestre dangi ba bebush kikuya donc il est ka bien ba sina client ko sans limiter kangwa na beson da 5 fois na orchestre nga zo komisa ba concert ba pesa bino mbongo te. Non, eza mambo ami c'est ça pour oyeba, eza fokota na kati moya olinga po oyeba. Moi na le bon na TV za te so na zo kimbongo, to na zo kimbongo te babike musana ya liaka wana lo. Ça journaliste na yebi na ngake ba concert wana ba sina Atlantic boyenda ko bondela po boyeba na mwa mukena sima ba masa na bino ba Fabricas ba faire. Non, eza bongo te. Moi ni musique Angola eza
eza trop play Fabuka za kocha concert na Congo ma bandi yemo bande tisuka mais na ngolela ka bongo te okozala ochele concert mais faut batu mususu pe ba beta ba diembeli te pe batu ba sa ba gaz na bango mais ba yeko beta po mutu sako ya ke cascadeur pa beta mwingi na ba fine nga ba yape ici dans ma place à 20 places ou ma 10 places somon OK na comprendre ce que ba featuring ya ba concert mais ya musique ba featuring ya musique na sala belé na bangolais na osala pe so featuring na mestre dange to kota na studio ti ba jeudi naza dana ba featuring ya batebele ba Benedita Kuvata na sala ba featuring na bango ba ujde wine de dance donc ba Califia dana ba featuring ebele na zo sala po biso mboka na biso za ba américain to sala ba featuring ebele ba son ezali bo yoka ba featuring oyo Cascadeur asala ki bazo rapper bazo animer animation na simple na featuring. Merci beaucoup tout le monde qui est na bana au bande ko encadrer bango bamsu basali ba 5 ans bamsu basali ba 3 ans objectif nous ani na groupe on objectif na nga ezake bango fo balinga nga mingi osala rap balingo mi po to kabana te do to kabana ti to zonga alola nde bokesa mso e kabana ka bamsu akebe sko bana na moni ke ba ko la ngai ba yo mo ko mengi na rap moni pina ke baza bana ba 12 ans ba 13 ans mais on ba sala eza makambo ya bana ba 50 ans est-ce que bon ba sala ba âge tito comme bana ba âge ba 30 ans moni ke eza déjà eloko moko bezali très danger na kati ya musique na biso ya monde wa bengi Afro House na Angola awa donc malingi ba onra mingi ba mise na ngai. Merci beaucoup, nous sommes en train de citer déjà dans cette émission. Comprenez que Cascadeur a évolué dans Kati Angola. Azo évolué na kati Angola azo sala afro music na minute yo Cascadeur azo évolué très bien tokenda ki to la Cascadeur azo évolué très bien bientôt sera bakisi 5 titres à côté ka album naie. Donc tout ça toujours que c'est l'album ya Cascadeur très bien mais est-ce que ça na question moko o linga qui na posé to lo moko linga lo banga na posé question na ngote so lo bana ba internet nyo surtout balinga qui dit l'invité au pe balinga yo ba o balandaka Congo Promo TV5 ba o balinga Raf Ngindu ba mo lo ouais lo rezara ke na PCF na Raf Ngindu mbote po ya linga Cascadeur bandaka la ndenge suta ba god na mi Congo venant Raf Ngindu na PC mbote trop Bercy non Bercy na trop Cascadeur ba god na Congo ngam na bandango obosani tikako soki ngam na ba vérité est verdade so Cascadeur mta bandango donc il na trop Cascadeur ba show wana eza ya Cascadeur à part ça bato tout balingi mabanga o balisepela ke babwaka bango ba publicité tout ça na za déjà na kata studio so lingi yo zo Cascadeur au betika plus 244 922 16 59 41 plus 244 922 16 59 41 au kota na kati album on house au moins que bloc ezana eza bloc mo eza très fort so ba che kombo na kati o bimi po Afro House za musique te le roi soki mama lamba pondo te o kabina dali 500 dali 500 dali 500 dali 500 poso entra Cascadeur tala senta mama kindi allez toke mama fala verdade toke fala minha mãe fala verdade é verdade minha mulher fala verdade é verdade mama jogou quanto o Cascadeur ganhou nós queremos ganhar 3-0 calor do Cascadeur sei lá Cascadeur não consegue isso Cascadeur não consegue isso match ngo que combien o beto segundo na porte oui pois aqui na nga siko na beto na português inspiration sili fanboy expressé style na boka na langue ya portugais expressé style na la so bilom sus numa ya na Cascadeur ye muito bonito toque numa ya comigo isso muito bonito mama I'm going go na kiangle amutayati go I'm going go amutayati toma yo mana moça não fala nada ya che não fala nada ya mana moça não fala nada ya che não fala nada ya mana moça não fala nada ya che não fala nada ya o mãe que me esquece dele na ba mama rebola a rebola
Mama Arebola. Merci beaucoup, Cascadeur. Ton tic là au micro pour au succès. Biso panza biso rande salaka. Il y a solo vraiment. Donc, mesdames et messieurs, nous avons fini dans cette émission. Que dit l'invité? Je mérite que Batunio Soto, Bazana, les jeunes, nous devons comprendre que tous Akina Cascadeur. Mais avant de citer, tous une très jolie fille. Dans le bataille jolie, mais une très belle fille, à Zapemenabiso, ou ma bonita Molière. Seront Cascadeur, ou présenter Biso, Yetoye moi se présenter. Non, on est français présenté votre baby Cascadeur. Il y a un Cascadeur. Présenter Biso. Benedita, Aza artiste. Nangai artiste. Portugais, je continue tout le tour. Aza ministre, Nangai, Marangai, donc il y a un album, Nangai, Bourgoka, Bavanae. Donc, comme on est Benedita, il y a mon père au micro. Pour y avoir un bara portugais. Donc, il y a un rotengama. Il y a un Congo pendant le balingala bien. Ok. Benedita, boita. Boita, d'ici. Yo, aux anakati, il y a groupe, il y a Cascadeur. Ça fait combien de temps, Zana? J'aime 5 ans. Bon comprendre que yazo ka portugais mazo lo ba portugais te de alobi kazana 5 ans il y a existence na kati ya groupe ya ni mais so PC conseil na plateau A o PC conseil ni pour tam so yo ka rater da moi esprit dit moi mbilinga o finga rabino trop azandenge nini. Não, bem dizer, o Cascadeira é artista muito corajoso. Ele, quer dizer, se comporta bem com os artistas, aconselha nós. E por acaso, se eu cantar é por causa dele. Sem ele, não poderia subir no palco e não poderia atuar no Cine Atlântico, porque já atuamos 5 vezes. Atuamos com o Bebês Cucuia, C4 Pedro e Mestre Dangui, que é o artista do Congo, o Fabricassi, o Ferregola, etc. Quer dizer, já foi 5 vezes. E eu adoro muito. Tá bem, donc à lobby pour traduire à lobby que ceux qui ont emballé ça pour Cascadeur, donc c'est déjà félicité na mambo sala même à taba danseur au bazo bina yekara muta formé bango donc azo ça sala félicité et puis talara niveau mati ko beta 5 fois Atlantico Ferre Fabregas na bandego musu Angola ba meshke dangi ba bebush kuya donc félicitations to clôturer na yo Cascadeur. Au PC déjà numéro nous à téléphone et au présenter Pebison de moi si mais aïe mbindete là on a une bossan c'est là biso moi on va te clôturer luta toda hora luta é male toda hora soco pa mama chibali paka ali toke pa Cascadeur tikaye mon côté tikaye mon rabete tikaye mon toyo qui est déjà. Ok, merci beaucoup. Alors Francis déjà na clôturé tikanga na remercier bandeko nyonso to ba soutenir les jeunes nous dit parce que to chité déjà na rappelé bino que toza na kati émission que dit l'invité to yambaki ndeko na biso Cascadeur ayaki na artiste naye Benedita maison oyo bozomona image à qualité bozali maison Mandela bête vidéo mikiliste azali sous bogar le roi les jeunes non de net ngala che poudre mais est-ce que tu kokani na bango donc merci beaucoup na Salo Yannick Mavungu na Caskel merci beaucoup na coordonnateur ya maison Mandela Beat papa na biso Sims merci beaucoup na Patrick Dival, JP, Cédric Teka, mon compte il y a 2 salaires, Masaki Direkeza, Ladi Schengen, femme d'affaires, Napesiope Bambote Kotozali, Gelor Kumberto, JC Moudiabantu, Papa Lekabana,
le tout-puissant papy ambassadeur Xavier Lopez encore et toujours. Wana bato nyonso tu basoutenaka les jeunes nonti Fania Lopez na pesio pembote. Alors pona kozwa Yannick Mavungu, salon Yannick Mavungu okata suki malamu soit beauté pe malamu, numéro de téléphone ezali 948 081 181 948 081 181. Voilà batu obazana Unitel sosana movise lobengi 917 879 366 917 879 366. Alors pour la maison Mandela Bet, l'ingénieur François Lobby mutunyo soto robenga na numéro ya légende non di journaliste ya Bogar a benga kaka wana ngai nako memabino ti na maison Mandela Bet international na pesio pembote kotoza na mikilier afana na pays ni mbos mande azana Hollande na Belgique. Donc moi jeune garçon moi baza bo eskizenga ponga la lingara ba Bogar. Alors ndeko saka na biso kaka oza Congo Promo TV5 Raf Ngindu bazolanda yo ba Masaki Dirikeza ba Blaise Kalat le millionnaire ba Fiston Mavukiza ba Patrick Dival ba soutenir yo saka na biso ngana tikeli yo déjà plateau pona batunyo soto balingara les jeunes nondi plateau yango. Donc to bande tourner lisou libanda te boya kande awa na maison Mandela Bet saka na Caskel. Donc koto robunga te awa to za na skola de condition non Escola des assets eza awa kaka na Caskel. Donc so boye bon mona ba plateau ya boye nanu ezala te na Angola. Donc Cascadeur to sila na yo ben lokosa azande ko na yo lingaro makasi salelo romoro boy po sepelisaye. On s'en comprend. Ouais, mais avant ça, Simba micro. Ouais, merci. Avant ça, les locaux, on a regardé ça. Boss Mandela. On a téléminé vraiment na kei donc. Boss Mandela bête. Bah on est basé sur le Cascadeur. On a aussi la clip belé awa. Boss Mandela zawana. Binone ba manager. Ya Cascadeur. Bah Chege marginal. Bah Sylvain Bia. Bah Trésor. On est manapoto. Bah Trésor Nzaou. Arias Bolangi. Femme Alonga. Mais nga roloba te ba tonton Mayalos ba boss Armando Kasala mais boyo kabilo au Cascadeur a rosala pour la comprendre que niveau nga na animation bo kokate le roi ke bo mona ke le roi ba Benedita ninge bazo rimar mama yaka 20 yaka 20 yaka 20 yaka 20 yagora toke hey mama yaka 20 yaka 20 yaka 20 yagora toke yota sizibi hey we shama mana mosa 20 yagore shama mi amai 20 yagora vo fala umasko sa mama hey agore toke tasizibi mama tasizibi mama dada ale da beji chiki mi chaka mwana cha mama dada ale da beji toke benda mama então nous ta visé então vou fazer sucesso então aqui Cascadeira então retrouver de toque então internacional então salvação então modeus modeus todo o espírito mal vamos deitar no fogo e ó iti maraja isi iyo isi maraja isi mama luta toda hora luta é male toda hora soco pa mama shibani baka ale toke pa tobina matete pa matete pa na colega pa luta pa ena vizia pa luta toke iyo ashibani iyo mama toke 001 quoi nyonso banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raf Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo Borotosa la force militaire na Congo Promo Congo Rande le bel wata mais pendant sikoyo baptiste tout bangini. Faites comme moi, allez voir Congo Promo TV5.com.
Raf Ngendo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambete, Moboulou. Avec Raf Ngendo. Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Bigolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Raf Ngendo. Congo Promo toujours. Grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Monsieur Asugezaka Raf Ngendo. Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Parce que tous na Boston on a Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site. Congo Promo deux fois avec le boss Raf Ngendo. Il aussi les jeunes leaders de la guerre. Artiste na yo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Qui tape. Vraiment on va s'amuser et les Mbongo. Yawa Omeni et les Mbongo. Congo Promo c'est vous qui payez l'addition et les Mbongo. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un qui site tout, Congo Promo donc batika au vivre. Congo Promo, tu côté partout. On va limiter sur le côté partout. Donc on a Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo avec Congo Promo né au site pendant ma BT pena pour ça site au niveau des États-Unis des fois le Congo Promo TV Raf Ngendo number 1 babi 001 dans la state niveau matoso aux États-Unis niveau wa boy faut pas les États-Unis tout bon la biso te auto juger ba 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 teta ka biso ne pour le Congo et que biso Batou Moussousou Batalinga Mengana Talibangote pour Italinga Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raf Ngendo. C'est de où à où, c'est de là, ça bouge pas.